Mbote na bino nyonso balandi ya KNB News na émission maboke kaka nde na lobaka nazalaka mwana musala na bino nyonso bolobaka na sala nde na salaka. En tout cas vraiment na pesi bino ba merci parce que bo partageaka bo commentaka bo sala biso ba remarque pour mutakuka na via zate. En tout cas bo za toujours branché na bo sanité ko pesa papa na ngape merci mon papa chéri na benga ke mon papa chéri mon papa Jimmy Mukendi bambote sikoza de bonnes guérisons papa. Nazanga mon côté na plateau kaka toujours nde tolobaka lisu likola lisu nazana artiste et comédien Miv bozo découvrir le président la baki si président Miv bozo découvrir à tout à l'heure. Bonjour président. Bonjour président, santé bien. Bonjour mon akake na mon akaba santé na mon akaba saoudi bien de bolé mbonga art ya kabinuti na président waneza makanishe. Vraiment, tout ça, on a présent Miv, tout découvrir makambo bien. Avec mission lelo, ils a chaud. C'est du chaud quoi. À quand on a ma kanda na to uti na ba caméra na biso ti na ba morgue kuna. OK, makambo de changer ki lobi. Donc lelo to lobi la nyonso awa. Est-ce que to ko ba parcours na président banda monde a wapi pour le to benga président? Merci Okito. Président Miv aza président oyo Abima na groupe à Montouté. Donc si on appelle ça groupe, on a un groupe cinématographique au Capi parce que nazoa combo espèce au Capi. Au Capi a des espèces moins rares et n'appelle naza le seul président. On a mon ami je suis le seul président. On a Bima mbalamon na groupe nangai et na joué na groupe à ya président mon côté. Donc on a nazala na papa te. Sauf que nazana bateau bancadrang mais papa o ya bimisanga na monde art azate. Ko hoteli kolomi kwela kana setondeni na vanda kati elo wakati atoka nyonde nini senga fosela omusano mais to tangi banchiki to ke mambo belé mais aréalé kati na biso tango sengi ke to sa art ne o sala art donc na bimanga moko na bandimba la mona sali groupe na ngana lukibana to bandimba la moko mambo ya théâtre donc nazara papa te abimisanga na monde théâtre et ya on appelle ça combat groupe nango Capi parce que au Capi a des espèces mon rare. Et nga mope na se retrouva ki naza président mon rare na bima na pa mututé mbala mona bima ka Miv o bima ka ko se préparer que no ba benga ngoni ba province wana parce que au tu koloba ki oza rare oza vraiment rare alors c'est que ndo bima pa mututé bongo c'est ko kota nanu mo ba bikota kota po bimi pe oya ba ni pe ba président mususu pe facilement président te omoni mwana wa mayele mutu mususu apprécier opposa mayele. Biso ko kota bikota côté ya Jésus Christ de Nazareth. Donc biso to ara bino bolobaka bon. Qui c'est ça les lote? So qui c'est la bonami to dingo ya ko sa pe groupe mobo 6 ça danger pour to bien di mutabakis. Qui c'est ça les lote? Faut anona maele, faut anona art pour ça la mambo na nyonso. Qui c'est ça la ngote? O batum so wala yene za na 6 ça qui si bon. Ngana part na na bi ke succès ko yeba na o mo mi va yeba ne za na ka nzambe na musala c'est tout. OK, président, tout le monde n'a pas noir boy. Vous avez mis pandi wana pe po biso to telinga ni na ba caméra na maboko na ba micro. OK, programme échangé qui ce finalement c'est quoi au juste? Programme ngo il y a notre maman chaque programme ngo ezo changer boy pourquoi les artistes aux amis plaisir ko répondre biso. Et zo sala nga pasi na ebite so ko bomba mer ba bomba etisuka wapi. Omoni mutu tango bozana ba programme neka na mutu ba penser ba souci ne ba ndozala azalaka. Et moi j'aimerais que to ke otika mer azana nda kuna ye siko esengeli azala na mena minute era ki prévu lelo tango so tongeto sa émission teto zala na mais du coup to aux informations que non ba poussi en date pe na zuina date te. Le tchomonika noir réseau zaka moi symbole ya roler la mama po macha ko biso la mivo to bimi to yebani na ote mais obengi mama penza bo ayepe a tourner na ba film non donc maman a tourné plus de 3 films a jouer maman na ngai ce talara muta bonga zate donc douleur fort siko programme bazo pesa ba pesi to pour l'instant penza to yoka batu misusu ba ba bi batika non evimba
okito batika ovimba te mais ezali kambazolu organisation ezala bien. OK. Wana na part na ngande nazo penser bazolu organisation ezala ya bien peut-être ya wana esali moi que lelo bimate mais ezate ke batika ye pour avimba. Question monsieur César le président. Bino artiste et comédien, balobi bozana ba kindumba moko so bosisi ba tournage na ebiki oyoki pe message yango bokendaka hotel na basi ba artiste en plus ba bina ba marié est-ce que ba news on peut commelio malgré notre président sengi pardon la duchesse sengi pardon je ne sais pas oyoka ki on ndeni na matoni na ngo reprocher ki opé na ba réalité mususu beaucoup na ngo na ba scène. Omoni la duchesse loka sali moi quelque part asene ma bête. Omoni façon ya kolobela na batu ndenge ba koyokela eza différent. Omoni kamo ba lobi o trouver non normal et déranger na ngoyote. Mais eza na bateau aussi ko ba yebike celui qui s'est piqué. Vous comprenez? Et yango na mona batu so comme pesa ba o comme pesa. Mais biso musu na yebike ngaso na ke tournage mona ici. Na zongi na ngana olandela ngondeni. So ba o ba yebi ke ba sala yango yango ne déranger bango maika lobene mabete aza mutu ko sala PRR bo benga muninga te bokene na mpanzi bo c'était moto ba propos no tena ki za bienti faut fallait pour le babongo ngasko ko mo na neti na internet to mo sa mabe mingi to mo luka ba biloko mo bo ba succès mo ko sa ba base mo bo na biloko mo bo o ezaki bo ko le ki sont pe leki parce que ba msuba ko mo tourner le roi et quand le kabogote président parce que alobi ngo devant la télé oyebi ke na moment o eza ba couple mususu eza de projet par rapport à bâtir ya président la duchesse soka salaire soka to benga na biso ye na coulisse te muto moni mambano lo baki benda esali bien te engele kanongo ka normal mais ngai tika na mito ba tuti te watika na mito ba soka sala déjà bino que surtout ba artiste ya basi baka moins sérieuse bon kasi omoni ko ba vérité ka yango comme un problème et la vérité que c'est ça maman bon la duchesse makamalobi to ça dans monde art et il y a des personnes ba sala ape ba viwana mais batunyo sauté quand même kasi te ya lobi ba oyo sikoyo nde baza penza na problème ango eh ba ngonde mutu bazwa ngo problème ndeti ngabo na ebike na ke tournage mona sisi tournage na zongi ngairi kambwana na sala ngote e swanga ponani so ba komo jouer ngala komo mwana neto komo sala ngo épisode ali ba komo luka bezi yo zala lelo yambi mutu ba beti lisolo wana atie titre mususu lobi asali bonga abengi mutu mo bo batie sous titre mususu pour wana ngaso na moni ba komo luka ko salir et na sepele ka na talaki interview mo ya Hans Luzolo atangi penza ba kombo sikoyo atangi yo obima na yo bi ebalo basko pa Hans lisusu Hans aloba kyango atangi na kingandi ba o peto yebike mona yaza danzo batangeli yo na mutu moko boye azape danze te mabima na ye sko balo ba super Hans siko moi conseil no kopesa parce que yo moko odi susu koloba awa ke non eza vérité la vérité blesse quand des baloba peut-être eza eloko mo eza vraiment vérité conseil no kopesa na actrice na biso o basala ka ba makambo na parce que exception za ngati na bakani onso ba o basala kango moi conseil no kopesa bango na musala o biso nyonso tozo sala théâtre na bandeko to sala nzonzingi biso nyonso moi mukazate ntopesa conseil wana zate moi mukena biso suka na art na kotala nani peut-être pe baza ignorant baza ba ignorant non mutu moko tende to sala mamwana za mwana mukie to pesa conseil oyo pesa conseil ka awa ba oyo finga ngai batenga maba famille na ngai donc oyo yebiki asala ango tomba lobi pa la duchesse atika o pa sala nango te atika ndeka ndenga sala anete esili nango solo esalingaka pasi ndeti maakalunga nous a marié tout le monde kamo balobi bongo étant que responsable au le katolo bababilo mo boye bon en fait parce que basangisi parce que na ko ki président lobi bien na ba marié parce que maman kalunga aussi fait partie ba marié bon il pas azo faire partir na ba marié voilà pourquoi c'est que moi bien ta reprocher yep te so reprocher qui est bengi na téléphone biso to ngeto yeba ngote parce que comme bimisa bilo mususu o est-ce que comme ça ni to comme continuité na comme salama lelo moko lo balobi moko le kaso lo mo te ke likambo esila te or so ba benga kiye te moto nde ozano beti faux na bete faux à l'équipe lisusu à s'excuser que non
ba on a lobaki est blessé bango ba limbisa ba misuba ba jusqu'au limbisa na kaka ba mosko la duchesse a yuma te après la plupart ba te belé ba zolo bana tant suka ta mbanzangu mapambo na ar na akete parce que la duchesse kenda poto ayaka parce que er moto zala na batu atazo kemba Gabriel azoloba mabe yebuna commission la moni mission na terrain tina atala nsuite pona mambo ya la duchesse ezoloba akomo lo basko mabe donc comme ça a problème na ye adiembeli kaka na problème wana po bimisa mamususu ce n'est pas ça. Ok, les ambiances. Alors, président, tous ont un peu, parce qu'on est à Makambo, tous ont eu bien placé, il y a quoi éclaircir biso, disons. Alors, pièce ni oyo joie na Okapi, groupe Okapi, pièce ni liboso oyo au sala po bula boy, au sala bino. Na sala ngo ele kapi na TV. Film na liboso, ton na bandi, ezalaka lopango. Okay. Lopango na banda ko collaborer na Doudou Soupu. Na bengaka ye boninga ndo za losa ba tournage au publier akomelanga non na sepel na groupe na koya na participer na ba tournage na ba répétition. Tellement za vie au pena ndo sepelani aya to bando travailler na ye film aliboso to sala to travailler en biso mibale. Ngai na Doudou Soupu lopango et ça la succès fort na banda groupe na 15 personnes comme ça. Donc, à premier épisode de Leki, on a 80-85 personnes artistes. Recrutement, à épisode du moko. Ça, on a foutu à l'époque $15. Colossal, on a moni plein balamoko, à matière na salle balamo $30. Oh, bah, tu vas comme belé, première pièce na salle ya lopango yangwana. Donc, on a bandi à première pièce na lekana on a TV za lopango. Succès fort. C'est un peu ça. Alors, na moment où vous préparez les sonini ici, na moment où pièces ni les autres les canaux TV, les autres les capés wapi. Na minute na zo les canaux top movie, na TNT, na aussi sa pièce na ngamoko porte d'entrée. Et maintenant na zo préparer pièce Yesika VF. Donc ils a filmé moko réalisé par ngamoko, mamunyo son ngamoko donc dans les bons. Parce que babi président na groupe no finaba na pourquoi au finaba na président bino président boza boepona ni batu mingi balela kombo ya bino ba président babi atoza ida kolongwa te mais ba président kande basala ka ke apeso ba penser à kolongwa pourquoi finara bana na groupe te kofina bana c'est trop dire eza omoni bana misusu bala trop pressé moni mulanga art totondi sa ngote tout le monde a attendu ça mulanga art maintenant nos communes a capacité te okende place moko boye no ozolingo kende tango okende kuna watu no uti na groupe ni na uti pa na groupe Okapi ya mive du coup ba moni que place ozala nanu musale zalate pana biso pe idem tango nano komo pesa o biso to lukate to bimission na TV boye ekitio po TV e matisaka ekitisaka. Et on a l'ingana préparé, bana bazala bien préparé. Pourtant on le kana TV, mutamo na ke apé sa capacité na ye oyo azanango. Et ngana sala recrutement te oyele lolobo le ki TVT. Mais ba groupe msupe basala bon. Wana ba maboki. Ba sixia pesa la nango pe. Wana ba maboki. Wana ba maboki. Ngasko na zana alignement mususu. Après ngaso otali ba série na ngai, otali na ba o bande komsu basala ka. Neti na kosa film te ya mutazo limwa zobima wana nazo tika musala nyonso ya groupe na pa monter. Ngamo na se lote. Le son monter a monter bien batu ba sepel nango. Ya bakindoki wana mutu mo ala take lamba noir limwa bimi kuna rouge te. Bale na ba se asu ba biloka kindoki ba bakolo nango. Bakolo. Bakolo nango. Nga foso ngotala ngotalingo mo abnaki o ligne na ye eza ligne ya batoyo. O pe eza ligne ya batoyo. Président tenga de groupe ou basa ranet mamba bakindoki wana po ebisa bango pe ke batiki la conseil na monde art conseil rien conseil ba miebi ba o basala wana batu ba limwe banda ti lelo to ebele yeso kindoki zate esimba te ce que président babi mo pièce yo uti oleka o ezo sila o me babe dendi jamais nga denda te. Ah, président dendate yonan. Jamais. Nga so na dendi se ki na kufi. Naza soute.
so na bimiseli yo bapele ya bato baremerciement bato obaye na adenda te et na chaîne on a le karabamo bayebi ke groupe Okapi eza le seul groupe oyo etia bato panique nini le seul groupe oyo tia panique na kati ya chaîne on a le kar mais président là va pas bon na lo baka président là va pas les na top les karana donc yepera à côté na bina top so azala kuna seki na top wana yepa za na mulonga bato wana OK yepa za mulongo ya boneti na ko za basima bokapi na lobi na top donc groupe nyonso le kana top bayebi to ba président belé bango ba benga na pena félicitations ce que président na monde art na nous akane vraiment ranki no courir les cas bien té émission maboke les émissions moko tozwaka mwinda totiako na sa mese éclairé bimisa hein président te nganeza boy na beba na mutu te na linga pe obeba na mutu te président na beba na mutu te ngai batebele bayeba mife ngape na yebina na bango te misupe baluka basala ba rankini pa na ngai po bayeba na ngape na yebina na bango te na yebani te mais na bato bayebi ngai président siko banani oyo nani vraiment pour ça yo malgré lobby au uta na groupe amutute oyano karaboye pour koti monde ngo s'imposer pende oza ko s'imposer wana alors ti obanda ko sala non théâtre te nani vraiment a motiver yo a pousser yo ya kota monde art o tanga na lingna sala art nando se pe na Igor 2 minutes parce que nando lingna jouer le rôle à Igor so tant na ye na bana ngai babandisco ko encadrer pour la plupart bana ngai eza bato ba sala déjà ba théâtre tant ce qu'on a ye na bina sala groupe ba ye parce que président ba oyibi bango na ba groupe musu ba ye président ba vérité na oyibi bande ni nakuta ba ya ndaku nakuta ba ya ndaku ba vanda ba leka na ba groupe ya ba venir le ka TVT ce qu'on a si ba que non de tout ça vision za ki to ki TV so à l'époque ngana bandi art na 2006 bandi art so wana TV boye so yoki bina groupe mobo jomo aya ibisibino kinonde to aboto ile ka TV so yo na groupe mobo yo ba groupe ba DVD TV bo tourna ka bo ke tala ona ndako na bino est-ce que yoki groupe mo ke yebo ele ki sa TV bana balongwa baya esinga après aligné wana esimba te biso to linga to tsona encadrement moko au joueur penza wana eza non c'est bon mais ça na ligne donc tona bando lukana sa théâtre nando viser Igor 2 minutes Igor 2 minutes oui. Est-ce que na mo ba ligne o za siko au moins que mo ba accent na ezo kota tonde to elimwa na wana zeka ba penser wana alaka ba penser te ki bu jeunesse te okola au moins est-ce que yepe moi jeune la ta moi jean moi body alobela ngo ça elamba bien oui yo pour le na swag OK na ba na yo siko na encadrement bana ba bité président on est simba te il faut kinde boy président Miv objectif na monde art ezanini eloko nini obakisi déjà na monde art to eloko nini olongoli déjà na monde art bando bandi groupe Okapi ko bakisa na art biso nyonso okuta nyonso otokuta donc ko bakisa ezate sauf que na longola nde oyo ya mabe na mona na ba groupe mususu na ba groupe belé le kana TV na zapaka na tala monte donc so na tala ba groupe ko za ba 5 à 6 vous allez appeler ça na programme nango na nga président mais na bi programme groupe moko boye na longola ba oyo ana basala na bi mission comme na maboke na longola sko o bato basala pena maboke ya l'époque na longola sko bato wana na ba vision na nga na ba ligne na nga na longola bango so na mo tala bato na tala na tala bo mo ki na ki oyo azo sala série azo sala film c'est ça c'est du cinéma ki maboke wana longola batu basala ka théâtre ya maboke olongola ba batato bapakola ba biloko aza mwana 15 16 ans apakoli biloko apemba mais moi ba biloko na pe balobe c'est qui ça rappelle batu na ndako mutako za pena ba stress quand même tant ba toana pe ba beta mo loko bo muta sekit ce que yo président yo ka bakanda koseka zaka te faut pakola makala ne longi pour jouer na tonalité pour sekisa batu OK mais ça c'est dans sekisa batu ndo jouer na tonalité te alene ka normal
kosekisa moto eza na oteka afo pakolo komi koko komo loba lokwa koko mo oza na 18 à 19 mo obimisa tonalité non nga naza na réalisateur mo nasalani film moko aloba na ngai so oza na poso jouer c'est papa luka papa so oza na posa koko luka koko bazali ti connect na moment so ki oza na poso jouer c'est koko obeka pe koko koko pe na nzeta yebo oui ayepe c'est la réalité obeta yo muto achite problème était l'essentiel na laxi batuke koko yeyo ya koko kenako luka jeune moko boye a pakolelinga ngata oyebo yebsinga kana jouer tonalité na c'est à place izate pe bayaka te ko président ndeka toyoka ba bon nde biso yo soto yebi ngape na yebi po nazwaka pe temps ya kotala ba théâtre na biso ya awa mais ba bêtise ekoti trop président bino bo edikaka masi siko oyo bokomi kosala na moment oyo boza ko edike kaka masi to ndenge nini ya président ndeti na parti nini wana na comprendre bozo bate ba bêtise ekoti mingi na monde art na ba scène to na ba scène oui na ba scène so omoni loko biso vraiment ozota théâtre na biso awa ozota ngona mwana moko ya mukie bo ba novelas mais te biso no bango to ndenge mote biso to ale to ba bantu toza ba bantu mais tango ekoma siko théâtre ya mive ezoleka série mo ya bendi eleka bobo botala mive botali bendie toko non même pas président qui est tolérant ngo na tolérant tel oui sauf que o bino bo linga ke o biso peto copier o ke ndako mo bo ebise na leka na chaîne mo bo ebise nga tala na ka ba novelas so tango ngana osala mambo ba ta novelas ba sala potalanga e komi mabe tu vois et comme mabe parce que c'est que botika otala novelas ko botala biso pour na otala bino wana oui il y a aussi des parents on a un moment oyo ba peki sata ngana yebi grand frère na ngai mwana neta liboso novelas akoma te atala ngote alors siko se bozu occasion ya kotala ba théâtre na biso a poto yebi ke biso toza ba bantu biso to ba bantu quand même toza ba soni moko boy mais bo comprendre que ba biloko muso se yebi mana ezotikala na mito bana de quoi ba répétition. Ok, ce n'est pas bien parce que bino boza ko éduquer ma scène penza boy na ba scène yo président yo ka ngote ba biloko ebimaka na vraiment yo ka ngote o kaka yo ba ebimi akapela wana wato tikela wana biso te modero wa modero copie vieux na ebisanga lobi na mi venga pe na bata poto ba komo benga nga cop na ya ngwana ko lia kutala lisa cop ni ya ngwana wana ya mode cop ase ya mode mtsasa ba biloko wana cop ya mode yeb na bata poto ba benga ka ye te ya mode biso to lingi na biso fufusu te to lingi oboy yaba komo sala batu basengi so ba fan basengi ndeto sala musalo sans ba fan simba te so fan ya biso ngape na ya mode fufute na lingi na ngape nda ya ngwana scope fan a BBC définition ya art na bino obaka éduquer ma taso alobi yango pe na contenu moko boye o eke bien alobi on te ka alobi on direct boye alobi on na contenu mo 5 place wana follow bango président mi vle so batio ministre ya art et là on est no sala na art na biso ya lelo fona rebandelisa bato éducation ya art et fona kende ko kanga na ba chaîne belé ko kanga ba théâtre zo sala mambu ya malunga te et en plus faut ba pesa biso valeur donc ngaso na komi lelo ministre ya culture art faut na pesa ba artiste surtout biso ba comédien pesa biso na penda valeur au moins toujours évoluer te poani au ko sala sali film moko ko so valeur te c'est que valeur ezala te ba considérable binoté tonde plus jamais nous avons mis sende au mona bango au mona yo kanti ba mise belé so bazo bongezani pour bango ba tia bango ka biso na no tia biso ka et zo siko ba Nigeria o lelo to mona bango bazo koma na ba larme ambo belé pour gouvernement na bango tia misu na mambwana bazo sala ba film bazo réaliser ba film ozo sing biso senga palais mo kitoko keibo lelo tourner lobo tourner ba yeso ko papa lo baki mikolo boyate moni eloko eboma biso or so basali biso sikoyo ba sale ba nini tout ça toza kimia mais biso na Congo ma papa na ma papa bakipa biso te yango mona toleka na ba TV
nani auta poto kila Zigora auti poto ayeboye akangisi groupe bon ça va na kende moi sonde ba chaîne ko sonde c'est bon abiso se passe 45 minutes $250 abi o bondo futanga ote oyo bondo futa bi o ngana futa bino na ye na produit ngana pesi bino bo lexa na TV na bino ngana futi ba bia abiso bongo aboma groupe azongini supoto ok na groupe na ilo mo bo obimisi ba énergie obimisi ba mbongo keyi na ngona chaîne mo boye tu payes aussi les chaînes comment futa nos chaînes. Or bango kutu fallait pas bénéficier na biso bazwa mambo oyo biso toye nango ba lekisaka bango ba futaka biso to comment futa chaîne. Pona nini gouvernement na biso mais na yoka ba mise na sokode ba bar nyonso ebeta ba nzemba ba wera banani ba bar wana futa mbongo et yangwana siko sala ke sokoda et récupérer ba la wana futa ba mise bongo biso nana olobela biso. Et comment pour qu'il y ait un mambo ya yo so kutena batwana bakateli ya yo tena poche ici li okanyuna olobani yo ke yo 5000 na yo ok no bakena artiste comédien boy distraction. Parce que président to komi vers la fin to komi ko citer et le koni okolo bana ba fan nyonso ba kozwa occasion ya kolanda émission oyo et le koni okolo bana ba fan na yo o balanda ba pièce na yo. Bafani ya président Mive ya groupe cinématographique Okapi pièce sikezoya confiance au pesa nga musala kitoko o boyebi na sela abino bientôt ezoya bo sepela ça ko préparer vraiment le moya moto le moya canon kasi ngana ratatin président ratatin na ngamona ebi musala na sala ngasona leki na ebi keloko esimba non na ratate c'est pour ça elo mobe simba to tiki ngaso na yebike simba tapinga ba film we yaka déjà la ba film fo simba o mutatali akibna tina suka comprendre le contenu à film à comprendre le film de début jusqu'à fin. Président moi quelqu'un mbote parce que to comme vers la fin malobeze belé ya kolobeze belé bata mon papa atom c'est malobeze belé mesko yo tant nga to bela na ngonga tant président mo banga mo bani ngabana libanga na bwaka pour pesa mbongo te wa yebika pesa président Mive mbongo abenga itina fe miso singa ndeni lekene miso bwa kingate na bwaka te atana théâtre na so talibanda na premier épisode so na koma 10 épisodes ata mwana mwa bwaka te yo mo boya ba mabanga ngo na boya te po na bwaka yo pesa ngani pesa ngelo te na bwaka te si konde sana si je comprends bien aux atana ba soutien te yo moko obmi bunda na ndenge na yo so soutenir yo loba soutenir lobi kuna mo lukono ba mambo bele moi ba relation to luka moi ba relation to luka ko yo pe lukela biso ba problème mutambongo o place sur mbongo nite mutambongo akaba muto ba sa ne cop moko so ngasko na ba cop wana ba sala. Parce que président bon yo lobi yo moko au se débrouillaka si je comprends bien yo moko parce que ba wana nyoso ba yako luka toujours ba problème parce que avantage les aranini sur ça li groupe yo zo dépenser avantage les anini avantage na yo ezanini na groupe cop na ngata na sala ngona mona ngolo ba bilanga café tankaka mukono buka OK mais on s'est sacrifié non bilanga café tana ngukule koka na ona kena ngabe babenga na njonjing na kena tourner ba pesinga oya ngai na kozo na quand même au sala no pe ba njonjing na sala na ba njonjing so mutu mo abengi ngai président Mive na posa na yo et sauf que ngai nde sikoyo na ndenga mabete na ninga ko kangama na batu na biso na trote po ya osuka nditi la duchesse na mingi na kangama na basi kanise na ngatande na kangama na bango kangama na basi kasi makambo oyo yango ba kasi na kangama mingi na ba artiste basi bango na odefo body te ndeti mo kito no ya na odefo body na odefo pantalon na kangama na mwana mwasi aye na yeto pangi mambo tout normal akenga bo panga ni entre mwasi na mobali ko yo binope masolo ara ya mobala mono lelo lobi kuna akumotonga yo akumochola yo so yaka pano yaka na body moko lobi kuna. OK, nous sommes arrivés vers la fin. Balobi merci mingi na bino so botali émission maboki na KNB News. Balobi bo zapete bo za toujours wana ba fan na biso to lila bino ya makasi. Président Mive moi momo ko esuka poto chité.
moi asukeza est-ce que contact na yo ko pesa pona batu nyonso ba on a besoin te ya remarque ya kolanda pièce ba bengo en coulisses moi contact mba on peut tout chiter numéro eza plus 243 89 77 111 33 donc on a so bengi eza sur WhatsApp donc 89 77 111 33 eza sur WhatsApp on a so bengi ngai ozwanga moko direct donc na passa mutu te nazala à peine secrétaire o yambela un téléphone te ngamona yamba téléphone nga ina osola na opesa ka mbote na bana ngai bébé Jackson bébé Kerta bébé Ervin bébé Hermine wa ba bébé na bana 4 félicitations. Bah, oh pardon? Ba maman pe 4. Ba maman pe 4. Bana pe 4. 4. Maman. Faut botter. Il faut botter ba maman différente. Ah bon, les ambiance émission ba bokende yango yo. To ba lobi à la prochaine émission. To mona ni mbala ya sima na pesi papa na ngambo te bisika zai na pesi yo obi na ko garantie ti na sala be misu na wa poso pesi ba mbote poso pesi ka ba bizu mon papa asala nga ba bien makasi tala ka nyonso sans oublier ba lumière nyonso bomoni awa papa Timothée na zaka nde bazalaki na sima nyonso bomoni awa émission de leki kitoko boy eza vraiment ba ronde basali biso boy to kutani mbala sima bye.